Merci papa ndengo pesi biso nzela ya kozongela makambo ya 5 mois ndenge papa bafandaki awa bokolimisa biso ndenge makambo eza koleka awa biso bato tozalaki batémoin makanisi etamboli eke musika na makambo nyonso oyo papa awuti kobimisa awa kanisi etamboli mpenza tozongi na esika bapapa ndenge babandaki kolobela makambo na bango tokoloba na biso moke me yambo tokontinue papa na likambo oyo ya pillage ezalaka na 1991 wana ngai mpe nayaki kovivre likambo yango na ndako na ngai na mama likambo nini oyo ngai nakoloba tango tozo koprepare libala na biso ngai na mama lokola mama azalaki kofanda na Kinshasa kolo mosusu toke epai ya papa Mfuma Longo papa Diangenda donc avant tobala na mois d'août wana papa Diangenda atuni ayebisi nga naza na posa ya fiancé na yo nazwaki mama tokendaki na ye apesi biso badirectrice nini tokosala na ntina na fete na biso nsima papa Mfuma Longo aye kotuna mama yo mama nayebi ke osalelaka wapi mama alobi ete nasalelaka na chambre froide eza wapi mama alobi ete eza na ville na avenue du commerce ti mariage eleki nango na le 24 août wana na mois de septembre sikoyo pillage ekosalama entre temps mama mwa commerce na ye asalaka azalaki na mwa biloko ebele na chambre froide basoso mabundu mabuma ngombe bampiodi ndenge abana kosala mwa debris tinendu ndenge asalaka yango bala moko azalaki na mwa biloko ebele après fête donc nano abandi koteka te biloko na ye nga mpe napesaki maboko totiaki motema eke biloko wana ekosalisa biso après mariage siko pillage ntango esalami motema pasi eske tozoyoka ke ville epanzani kona ndenge nini tofanda nani na télévision tofani na télévision bakomi kolakisa ville ndenge bapanzi yango mama motema atala papa chambre forte bisango bapanzi biloko nyonso ebungi donc butu nyonso mama alalaka te nga nayebisi bon eza biloko ya mokili ata bayebi eza biloko ya mokili papa tomoni te ndenge chambre forte bapanzi nyonso tina kati eloko etikali lisusu te bavivre frais nyonso ekei mama kitisa motema siko mpe moye tokende kuna eza te mobulu ezali ntongo etani tofandi ka tozo regrete totala kaka papa atindeli biso baharmonie toye kotala bino ndenge nini mobulu ndenge eleki siko baye kotushe bino te kasi yo papa mbenza na mama papa Mfuma Longo aza na posa na bino likambo nini bo tokenda baharmonie ti na centre dake tokomi kuna papa Mfuma Longo alobi benza yo mama mokolo mosusu natunaka yo soki mosala nini okosalaka yo olobaki okotekaka na chambre froide eza boye mama alobi eza boye papa Mfuma Longo atuni kasi bapie te mama alobi ngai alobi papa tomoni na télévision eloko la chambre froide wana eloko eza susu te nyonso bapie papa Mfuma Longo atuni vous êtes sûr biso papa tomoni na télévision ndenge bapanzi ndenge wana papa alobi oyokaki lobi mokolo na yenga ndenge nalobaki
biloko nyonso oyo baza kotekela biso sikoyo ya moyibi, nyonso biloko eza ya moyibi. Na bunzambe d'accord, kasi na bunzoto moye penza o distingue ke oyo eza ya moyibi te, donc eza mwa pasi fo kaka na bato moko ya sûr. Papa Mfumalongo alobi na kopesa yo ba aumônier, alobi na mama na kopesa ba aumônier, comme ça bokende ti na chambre froide otala soki biloko nyonso bazwi la koregrete te mama, kasi soki bazwi te tala awa na centre moye tolia biloko ya moyibi eza te, nyonso eza kuna bimisa kaka comme ça bato balia na centre. Même ngai moko tata na yo nazo kolinga susu biloko, donc tozo ko vivre kaka na réserve. Mama azwi aumônier ake kokoma azokoma kaka na chambre froide na bango, atala boye ndenge bapanzaki mama makolo bandi kolenga. Siko baninga na ye ya mibali babanda koteka ne ensemble bayebisi eke mama nto kitisa motema biso kaka topandi awa comme ça bamiyibi ndenge baza koleka ntango bakokuta bosi bapandi eloko etikali susu te baleki tosalelaki ndenge wana. Donc biloko nyonso eza nango basimbi te. Sika mama na ndenge abandaki ko se débrouiller na ba carton ya miliki abandaki kotia kaka kuna na chambre froide te, kasi bazalaki na bango ba chambrette moko batia biloko na bango ya divers, ba miliki ba sukali. Mais Papa Mfumalongo alobaki te soko kokuta nyonso kokuta kuna lokota kaka ndenge wana. Mama pe alobi sikoyo papa ndenge alobaki ke biloko nyonso atikala kolokota alokoti mpe kaka mpe nyonso eloko akotika eza te. Nde mama kokotakotaka nango na centre ayo kotika pa ya Papa Mfumalongo. Papa Mfumalongo ayebisi atuni ye mama ndenge nini babuki. Mama alobi papa merci. Ndenge ka olobaki araconte histoire ndenge baningani basalaki. Donc tango baza komona pillage makasi ba garçon o basalaka wana ba porteur ba buki siko oya bango wana na libanda mena kati basimbi te. Donc elekaka ndengo wana. Mama tango explique pa ya papa alobi quand même oyo babuki esi baza bakimbangisa papa baza bakimbangisa te, kasi bayebi ke ngana za kimbangisa wana confiance na bino bosalaka ndenge wana pe bango basaleli. Esiko opesi bango nini? Mama alobi papa lokola nyonso osengaki na yalango awa nyonso ndaye nango po okanisila bango pe na ndenge wana tovivaka na mama na mokolo lendi wana oyo Papa Mfumalongo alobaka na dimanche lendi nde likambo toyaki kovivre nde yango wana na mama. Alors na makambo ya temple likambo na koloba mama Clément fo ayeba yango. Na 1981 wana na mois de février nga dazalaka nanga awa ndenge banda 80 79 tango ndako nzambe za kotongama tango wana tango na raté ba classe na 6e des humanités na fandi na ngai nde na mois de février 81 wana nde bapapa bayebisaka nga ke nakende kotanga na boma nake na boma na février wana. Siko na inauguration tokoki kozanga te le 4 avril wana nde tokota tolongwaka boma toyokota Nkamba na le 5 wana le 5 toye kosala misala na kati na temple. Tango tobandi misala tozomona kaka ete ndako nzambe oyo mwa ezala inauguré eza te. Na le 5 wana lenge Papa Mfumalongo asili kaka
na ndenge nini ke bambuta bakendaka ete papa lobi inauguration ekozala te pamba te tomoni ke c'est impossible lobi ndako ya nzambe na banjete telemi boye ezala inauguré bamusicien bayebi histoire wana ezala ya Kinshasa ezala ya Nkamba po tozalaka bayebi histoire wana na koreki na ntango wana papa Henri bayebi histoire wana très bien tokoti na misala tozosala ensemble biso pembeni na papa donc kanda pamba te bambuta ndenge basengaka pa ya papa eke ekozala inauguré te ba changer à une date ultérieure alors récépissaka papa Mfuma Longo te papa diangenda te toute la journée les 5 wana papa moyen afan des athées moyen pe alia ezate donc mouchoir kaka na kingo donc papa onda ba ibi très bien ba papa misiple na mokolo wana les 5 wana ya biso pe pembeni ka ya papa tozo kopesa maboko ti pokwa wana tozo bondela papa kende kolia muke papa aza koboya ti kino butu eye to continue misala na butu wana tozo kolongola banjete na yibuko papa Mfuma Longo tozo longola banjete vers 1h du matin sikoyo presque biloko nyonso banjete nyonso elongwe ba peintre bazotia peinture osala makambo nyonso wana mbala moko eye kozanga sikoyo na tribune po bibende ndenge batiango sikoyo na l'an 2001 oyona bibende ezalaka te na tribune wana sikoyo ndenge tokosala po protéger tribune batu balekana te nde papa Mpanga papa Lukau beau-frère Mpanga mobala ya Mamari ayaka na Toyota mobimba na ba pot de fleurs na ye ndenge babanda kosala na ba mama Clément na ba papa Loga ba ye na ba pot de fleurs wana leki prévu atiango bisika mosusu ngana proposer papa Mfuma Longo papa dangenda papa ba pot de fleurs moko papa Mpanga ye nango est-ce que tokoki kozwa ngo to tia tout autour ya ba tribune bokende kozwa lokola mpe ezalaki na camion na kati ya camion na bakitisaki yango te toye na camion nyonso tokitisi tobandi koklase yango ti ntongo etani tokomi na ba 6 heures tomoni vraiment que espoir ezali papa Mfuma Longo atelemi na côté ya porte ya entrée de tribune atelemi wana atali ndako ya Nzambe alibi atuni bamama Clément papa Henri bomoni ndenge nini papa kitoko siko bapaya mosusu oyo bazalaki curieux est-ce que c'est vrai kaka ndako ya Nzambe kozala inauguré kaka lelo ya ba 6 heures du matin baye kotala mutu nayaki ko se rappeler oyo azalaki mpenza ke mwana ndako aye kotala ezalaki papa Docteur Kongolo tango afukami atali papa Mfuma Longo papa denge datuni omoni ndenge nini Docteur Kongolo alobi ke c'est un bijou papa c'est un bijou papa c'est un bijou nde papa Mfuma Longo ayi koloba na Docteur Kongolo alobi nazali kobundisama mpo na nini ngai diangenda nazwi relève makasi ya kosilisa ndako oyo mais eloko baza kobosana eke ndako oyo ngai na bomwana na ngai esi na desina yango na l'âge ya 7 ans entre 7 ans bien 9 ans ndenge alobaka alobi tango alobi ndenge wana alobi ke temple oyo ezali nde ya suka na lingomba ya tata Simon Kimbangu alobi ke eza temple ya suka na lingomba ya tata Simon Kimbangu azoyebisa Docteur Kongolo
Et puis, Papa Fumandong, Papa Diangé Koloba était, il y aura plus tard, donc à l'obiangon en français, il y aura plus tard de prestigieux. Donc français, il y aura plus tard de prestigieux, des charlatans qui vont chercher à construire un temple pareil, qui vont vouloir se comparer avec le Saint-Esprit. Azoye Psango, docteur Congolo, Azananu en vie, docteur Pako. Et c'est ça, Azale Azoko Landangai. Ce qui, Azana va souvenir, Papa Diangenda Azoko Yebsango et pas Inaye. Malamoko, Papa Diangenda aye ko félicité, Bana Koriki, alubike bo pesinga maboko, Satan, akufi soni. Bana Koriki, ndenge bosali boye bo assistenga butu mobimba. Bozui mapambole. Bana Koriki Papa Henri, to yebili ndenge abandaki kozala na tango wana, bala moko abamba mina mabele abandi ko rule, babandi ko yemba nzembo. Tata pambola biso. Na kwanzambe etongami yangoyo. Na mukolo wana ya le 6 avril 1981. Daibi Mama Clément, je crois, vous en avez souvenir na mukolo wana. Yemba na nzembo wango pone yemba. Tata pambola biso. Talaka tango wana Koriki ndenge ezalaka. Papa Henri na katenda kwa Nzambe. Donc mopenza Papa Diangé na prononcer il y aura des prestigieux et il y aura des charlatans. Bon, on a évité de parler français. Papa Diangé na hatilizaki. Bokolim sanga eza mwa musika, mais ndetu bobanda ko mona na wana ubima muke. Donc na banda ko sala ba recherche, ben na yeke trouver pe bande yango ndenge alobelaka una mukolo wana. Toko tia yango peka kasiko. Bokolim sa biso eza mwa mulayi, mais c'est très riche pour na biso. Na ndenge makambo nyonso eza koleka awo. Oui Mama Clément. Kala ko nika ko fiso nyonso to yemba na biso. Merci papa. Biso basumuki tata tosengi yo. Masumu na biso koloko talate. Talapasi to jali konyo kwama. Tata tosengi yo. Olongola biso na pasi oyo. Talapasi to jali konyo kwama. Tata tosengi yo, olongola biso na pasi oyo. Biso basumuki tata tosengi yo. Masumu na biso koloko talate. Talapasi to jali konyo kwama. Tata tosengi yo. Olongola biso na pasi oyo. Tala pasi to jali konyo kwama. Tata tosengi yo. Olongola biso na pasi oyo. Tata ndenge nini opambola kalibota ya mindele. Bongo libota oyo baba yindo nani asala tata. Ndako ya elaka oyo sengaki etongami. Tata pambola biso. Tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami. Tata pambola biso.
Merci, Maman Clem. Pas prestigieux, pas charlatan. Pas comme les bananes. Pas charlatan. Pas monekini. Oh, kombo ya Nzambe tata, Nzambe mwana pe tata molimo centre. Merci nkolo wangai. Papa Nsongia Nzila. Papa Mbenza Kiangani André. Molakisi ya Nzela. Po makambo nyonso ezala na pole. Omoni biso toyebaki ba moyo te papa. Soki moko Nsongia Nzila, olakisi biso nzelo yo te. Ba prestigier na ba charlatan, ba koya sima ya botongi ndako oyo. Donc lui koloba na mukanda tata Nzambe. Mimbi kudimia luvunu Bankwa luvunu kibedo kiangolo. Bakolongola ndako Nzambo oyo ndenge eza na nkamba, bapikoli yango ekeye sika. Kutu bako pikola te me ba eskamote yango donc ba bongoli yango neti koma ya ye. Omoni ndenge angole zo lingesa. Eza la kati na Bible. Koka mo tala degré makambo boye papa bo silisa makambo. Bon, ndenge papa de la ville alobaki kaka théâtre il faut sila. Merci. Papa na koti na étymologie ba bengaka ndenge wana. Étymologie lingolo ba koyeba définition ya mot ya phrase ya likambo parce que français na mona ye alingaka il faut oye banane origine à mot wana le binini. Ah wana origine ya charlatan. Ba yebisi so qui a des manières ou qui utilise des procédés de charlatan. Donc, charlatan, azali nano, motona lokuta. Donc, motona mayele mabe, na français, moussousou kouti ale bakasi, babengiye, c'est un filou. Mo yibi a makas. Charlatan. Kokosa, yelu sele mieko Angola. Kokosa, yelu sele miekomi na mataki na tuni lukuta toke na ona tuni ndenge zaki na 1981 ah tatanza mama kaka papa nganji vana ngolo donc papa ndengi papa tuni ba prestigier ba charlatan bazali batu oyo ba bongola kamakambu do batu na lukuta likambo na solo eza nango ya yete eza nango solo mais ya yete me ya akobongola ngo akosala genre ke asakapare na likambo wana eko alakisi openza ke komi ya ye neti ba magicien pe azokosa motu neti aza Nzambe po azobongola pe ngasi na mona magicien du mouchoir boy papa ekomi pe ndeke asali pe wana aza na kati ya ba prestigiateur baza na kati wana ba prestigieux wana ba charlatan donc ba magicien batu ba kosaka lolenge na likambo kitoko abongo or pana biso ezali nde likambo ya mabe ekomaka kitoko pana bango likambo kitoko abongo liango na lolenge na ye donc bango na babengi papa ba charlatan et de prestigieux batu na lokuta batu na soloka bango wana mais papa na titre linga na lobanga na bossa na likambo moko na rappeler ngai na 81 pe na zalaka papa na inauguration ya temple mama na nga koko na ngai koko munzadi papa misipla yebi azaki tambourine ya musicien fakim tambi makanga à l'époque donc na sistaka donc oza koko ya musicien na za koko musicien papa misipla yebi mamunzadi babenga mamunzadi na tata munzadi yaki mbantseke donc itoza na zalaka na le 6 avril la tamba wana uza na koreki na zaka na koreki papa do bino to yemba ki nzembo ona na 6h du matin wana koreki siko ya koyamba ya kimbangi me ya ngembo na salaki déjà non merci papa tupi donc papa to yebi histoire nengi papa molimo centre baka makambo to landela kango alete moye bakosa biso ezate yelu selemi yangoyo po papa jangenda kuntima nde mutakenda ikozwa nzoto ya tata na ye pona koya nango awa bo mwana nini azwaki nzoto tata na ye akendaki nango na bantandu ezate merci papa na yebi histoire wana
Ok, Bob. nasepeli nkolo na ngai Kudu avant likambo wana na 81 na 80 misa 80 lokola nazalaki nano awa tango bapapa bango nyonso misato basali mobembo na Lubumbashi na 1980 abamfuma mbanza ayepsinga mbenza yo otikala awa botikala na batata das pote bokutikala kokontinue kotala misala ndenge eke yaki komona na eke ba ingénieur mususu ba ye non lokola temple ekozala inauguré le 6 avril 81 wana kowelesa misala olie totia baverni na mabanga oyo te ale crepsage nana ye papa mais papa balobaki ke mabanga il faut yemonana singa nazobanga na nga ngambo eke batata bakei nga natikali awa eke batata baya kosilika oyo bamusicien ntango bozongaki boyebi ndenge nini crepsage esalamaka na lombango nyonso eke mwaye kuta kolongola crepsage wana ezalaki susu te boyebi malamu ndenge papa mfuma longo asilikaka nde eyaka na bandeko na biso baprotestant ndeko na biso baprotestant bautaka Angleterre bayi kokutanga awa bazali na posa eke bamona oyo azali korepresente bapapa mpe bamona ingénieur nga na bimi na papa das baye na bapareil moko très sophistiqué dire eke bango mpe fo basala baluka quelque part batonga ndako ya nzambe ya bango baprotestant na modele oyo ya temple ya nkamba ntango wana bafoni ezali te tokosala ndenge nini tobenga bapapa totuna avi na bango bon na insistance wana bazalaki nango bango balobi bon babandi kozwa ba données techniques nyonso ya temple na bapareil na bango sans ke batuna baingénieur oyo ya biso ndenge nazoloba papa Auguste Nkoza soki azali ayebi na mokolo wana donc ezalaki tata moko na mwasi na ye bango nyonso baanglais na bapareil na bango Land Rover mobimba ya bapareil kana bapareil babandi kotala kosala bamesure bon mwasi na ye ayebisike bon en tout cas ndenge basaleli ndako na bango biso tokokoka te parce que tolingi eke totriche plan na bango ndenge basaleli yango tout d'abord ozomona ke c'est compliqué comment ete bapareil oyo toye nango nyonso bandi kokufa sinike ça signifie que oyo bango ezali spirituel oyo tolingi tosala donc ezali na on dirait que tolingi conquérir bango donc ezali très spirituel malamu totika bafandaka na coin wana place baflikisi bafandaka bafandi wana balobiki ce n'est pas possible nakolia totielaka bango bakokaka kolia te donc ye mobali moke aningisi mutu finalement balobi bon tokosala sikoyo na ndenge na biso oyo ya biso tokokompare te na oyo ya bino donc yango oyo bango batongaka ya centenaire awa ezalaka na 24 na 24 wana ezalaki na 1980 donc moi makambo oyo ngai naki kovivre na temple nde yango wana sika maloba ya papa ya ngenda na le 6 avril wana tango na tongo abimisi makambo nyonso wana sika tango ayi kozwa parole papa mfuma longo donc akanisi sikoyo na ndenge biso moko na kati na lingomba tobandaki koloba eke ekozala inauguré te bapapa bazwi échec ekozala inauguré te et puis
na bitumba nyonso wana on dirait eke sikoyo awa sikoyo ekomonana eke plan ya ndako ya Nzambe papa surtout papa ya Ngenda asalaki yango na ndenge na ye ezali spiritualité ezali likambo elingami na tata Molimo Mosantu te. On dirait que likambo yango eutaki pa tata Molimo Mosantu te nde ayaki koloba na mwa kanda papa Mfumu Alongo yango mwa extrait wana totie tokati yango kokata malgré tokati yango tozwi ba point essentiel malgré que ba qualité ya ba bande ata ngwana eza lokola ya lelo te eza mwa difficile mpona kolanda mais tosali kaka effort po ete tokoka koyoka yango po emonana mpenza eke maye oyo papa Simon Kimbangu Kiangani azali koloba na biso batémoin ndenge toza kotémoigner eza ya solo eza boye te ndenge papa alobeli yango tokoki kodisforme te maloba bapapa yango tofongola mwa matoi pamba te eza mwa pasi na koyoka mais soki tofongoli matoi malamu tokoyoka yango ndenge ye moko papa Mfumu Alongo alobelaki yango pe aye kokotisa likambo ya libulu oyo papa Simon Kimbangu ayaki kobimisa biso na kati na libulu wana oyo eza awa na kungu oyo papa Simon Kimbangu Kiangani azongisaki na l'an 2003 biso nyonso tokendaka kuna tolalaka kuna eza boye donc topesi nzela na bato ya presse. Papa akitaka kubulu. Ya. Kimbangi choye. Soko kusepela kana yote. Ya. Kimbangi choye. Batata ba mama vraiment to sepela. To sepela pensa ki chok. Zabe ni mingi pesa. Kuleka. Papa akitaka na dulu to benda kana ngo kabisa bega. Kaka nize bomoni fa. Mingi bayimi masalo wala. Basali bayini masalo wana sio basali. Basali. Iya kizina bega kwa akadeni ngobokani. Amoninga. Iyo nangai to salaka na biso batute. Kasi sikato to kumba nani? Atuka ndima yango yo okomi moto. Batata mpe ba mama wana dai sing pamba te Nzambe akosakate kolege zo bola to mi sata lo bagina ide kamote na 1951 na le 4 octobre papa bimi bolo alvi sini na kokota disi kono na bolo kana birote ba modele babana gouverneur albi ke moto boy le kola albi boy c'est fini akutia bobulo to sala nini ba lukin dila ale dinwa soda mo kingele pesa to sala sikani na kota na ndaka albi tete sili ngana bimi libela mama tata le 3 octobre 1951 ezalaki mokolo wana ba lubi ebie c'est fini ba bomayo le 4 ezalaki mokolo wana balinga ko bomayo na 8h du matin batata pe ba mama banda mokolo wana balobaki ba bomayo lobi soko na lobi na ko bomayo obomi soko bomite ba ko bomayo lobi lobi na 8h du matin ba bomiyo tikatikawa na 51 na le 4 octobre, papa lui na bini. Asala kimbo la boni.
du 4 octobre 1921 au 4 octobre 1951. Moula bonne. Batata pe mama. Nazala ko pesa ma comparaison wana pata to yiba nan sokori kamuni ni zalna yona ngai. Na kanisi nazala na ba collègue na ngai to zala ki bana mike. Bazali kakao. Nda kwanza mbe oyo to tungi sikasikawa e monana kana bitu na bomwana. Ezala kinga imokote. Baba te siga iso kana kutambala kana zanna temwa. Baba tena lingite soko ngana kufina ngai balubete baba taraki boyo. Nda ko oyo to tungi e monana kana bitu. Oh. Mais nambola ndengi wana na 1927 security. To mona ki Yerusalemu yasinga. Lelo tozali wapi? Ba mama pe batata na kamati mwa ndakisa ya manœuvre de Kimaza en 1952. Manœuvre de Kimaza wana sariki pat. Batala nanka manda ko jini. Ale. Tout yango malama. Tout mundu zero. Asa wana nazala ki kusala na mbele moko. Kwa bate azala ki muntu moko mayele. Colonel du Moulin. Eh bien, sawa yena manevra wa ngana zana kisasa. Abata linga kinga mwami, babata mana kile kufanya sana ila kutia ngamo mutima ayetia ale. Alinga kinga. Eh bien, na tongo albi Joseph ngana kai tumbakona na Kimaza. Tokei na manœuvre ni ndo mwa mutu moko za kutia mugulu kuna abongi tumbuka na ye mutango nani en tout cas cette fois-ci esili na ye kaka to encercle ye toko kanga ye kaka toko memere kisasa toko zala kata na ye oko yiba ye kaka hadi bidi kama tu wala kanga baba sasa akufa kasa acha tafatu boko kana kawe tu sasa baada ukanga mtuana ndio kutana kaka na kuyana hiyo soko na ito yeye kaka tukumbeza yupo tu ya kutana na leo kana kama la bongo yake ebondo reisi akamati bati pale bati Kimaza tuta baya kubombardia kwa nini kana na kama nda kuchela kuna mara mimi tusiri sana kwa ndokola montango atumia ngote monie tokanga hiyo batai kuna daga kutoka na lolo kama tu minoti bakaje na maboko wao bali katika toko mwenyewe tena efika takuzidia na kati na burusi bagumbi baleka zango bakumi na njila minoti mundele bakanye minoti na droite kata simu kimbango bakanye na gauche bakumi na njila papa tena alibisoko na nini na beta yeye yo kuzidi saragande nini yeye ndio kubeta yote baba te nazali pana kubunda te ezali pana kubunda te ndio soko na nini yebo ko kanga kinga hii sasa wa ngase na kanjiwa na liboko na mwasi kubeta ngamba tote huko ataweke sasa na ngai ka soko na kama kaka na badio kile hiyo kapite hiyo kubunda kate ndio tardo to kenda kaka ndio lungula ngai na minoto singule kwa ile posto ndio tardo mimi ni bongo ya ngone ngwana bako kanga kanjambe te bena malamu papa kele atige na minoto na liboko fungo tebo hakuna nambuka basi batali azana minoto na duwa mimi mtakangio ndio bani tokenda na bisu mtu wana kama tunakanga kaje isikasika wakanyinga atena fungo la hiyo batata beba mama nazale ko kama taka kama di kama moko wanapata boyu na tena ni kama vitu vandili hawa
banda tangu wana tangu kumi na kisasa na tuliboni na antuka tokobomoka kanda kwana iye ndenge ni mwana na mutapeti jila tunga nda kwana mwana mepo ni bomoni yangu soko bomoni yangu ni bomoni yangu soko to kumi sika wana bomoni na misu na misuto na soko to kama tuna zimen na bisu na lebi lokala bino boyibu ko sala kalkina kama taka kama degree ya zimen na yo libu ko mo sangu na kilometer bon wana bo kalkina pesa malama bo pati bo tiere alebi antuka to bomanda kwa tangu anasema mpepe na moni ba fulani wana tunajua ejebi na tuli sasa ni ngebe mpepe yeye beta na mundu kule ndio mpepe ebo ngoyo bo manzale ngene sio kama hiyo kama bata kama mama ndio ngai ile leto 17 to tumui kata mo kibango na tena na kumbu na yeye ndio kulinda so pesi nda koyo na katanzale na kole yezu na iligo sana solo batata na mama na tongo to sala ki ceremony mokote na botu na zwaki mwenye pia kusala ceremony ke pamba te na linga kiete na bongisa elo koyo na lakisa na kwa la kabaninga ceremony na bisu kikatakawe kubana boleh misalnya bolu apa ya kama tibisu tangu lain anzala ni makamondenge na ndenge makamu mazali bele oyo lobiete biso uzara kina kata de bulu lelo toto nda tosi mutato nyangona pana nini ezilika katamu na yo mingi bazalaki na mpusa kwate banda kakutunga nano ndako lokola yango emonani na miso na biso kasi bakoza kise epekameli yo mukuma yango le otongela tata nzambe nkole yezu na ile musantu ndako solo nzambe alingi biso baninga makambo mazali ebele nkole yezu atekalaka mbola ntisaka ye mwana wa nzambe kansi on dit la sanga de pouvoir or que pouvoir na ye ezalaga na ye mais pas bata zaki musunya mutu akuma ki solo mutu so ya masumu ya sarakite mukolo kokati abana ki musara na ye to zalbana na to salana papa simu chumbango abani musala mwami kolomuke bakangi akei mingi bayibi tata simo kimbangu mingi bayibi yete totala na tangwana ye azali vivant oka bamoni yekuna oka bamoni yekuna est-ce que komona wana izali ki solo bien kuta hein me iya zanna kafina na boloko ndenge nini nakuko kutika ndako na ya boloko akenda na ye soko na Bruxelles soko na Paris soko isika nini ye muta boloko akoko akenda ndenge nini mingi bawo totali boloko wana ya zalaki okoko ndio mate kasi ya solo azaleko kubima ye aye wana kamba akuta bato susu baza usalama kama ndenge na ndenge tango kulwa na batelika kama panzani bakama ke bunduki bakekuluka ye boya kuluka na ndio kimbango kasi kimbango bokanga gere azana lumba azana ne tabitu vile azana mtabolo kote
nde tomoni bongo lokola bino bato bomoni bokanga yeka kata nde moyete batinda telefone kono na Lubumbashi ko ko ne kana yana kele ne kumako yo zalagi na kama abutala bango kaka lokala me yo kadagi na kama mutabalo mukono mususu bakangie na mwende bakangie na le na ikafera bakangie isika mita mutumboko watu kangi kimbango bokangi na ndiri kimbango yepeza boye bamwana kiyeme oyo tomona kina Lubumbashi ye wana ndeto moni awo me awa pia salikata solo peza oyo to kangi yekata kule na bonde balu biso moko tira kutala ye azali awa to kutala kaka sigandi na kukimira moto oyo bawo kamu kuna na kafera bidi mukangi kimbango ndiye yeye mtozani nanga yawo ndio mimi na bidi makufa oyo kanyi yo kone kimbango te basi kama simitano abe guvernera kama tinde sio bon pamba te mutongo ya ko tungusabiso ngai na sengi na bino aleboya na kimbango mitano wana tokutala ba mimi aba kumile kana manasa donc ne ko ko na kasho bu mbale malamu très bien beta yinan ba tout tabati bata ni yeso bu ba ko ni ba tena ko tiaka ko tara ndenge ni ko tara ko aja mu tawa zali mu bulu oye misa taya me no mo tuenda izali kakaje oye mine yeka oye mitano yeka sikasika wa guvernera lubi kadizeni kepura ade tokotia bako mitano na avion totinda wana Lubumbashi batuna kuna ndi azali kakawa akimene yetu ndi tete azali kakawa haya bataye kuna tanga bakumba za kupitaka to mutangu bramba za ngubu tambo susu ya azali bana na yeye asema yeye bakot batuna wa basale kakao bongo boyo banani bisu boka daga bakomi kuna na Lubumbashi bakot wana wa moni de yo zali mubulwa oyo bakangi risu kuna bizali kakayo ndenge ni nwana tuna ngai tuna ngai tuna ngai kala ka bango baya to mona na bon tango bakomi bamemba wana mwana bage kufungula ndako mutamuto bindi batala bazalika mutala bon yetu mbango fani osara ka bolo musalini oyo ni sina ni moko to Kimbangi soye ba mama pe batata ezali ndoto te ba témoin bazali solo nzambe akosaka te tango ndi bo tia ba komi tano kona na kasho lobi de soko katali kamra mongo mususa lobi soko to timo ngi tika mako to hivi te soko likamnyo ngera bese da boko na mongo sana kasho mususu ndio tia kuna mambo suza lobi te bango mitano nanda kumbuka wana bako tika la kono lobi de soko katali kamra mongo lobi na tongo lobi soko tali tika mako Vaya kwa kuna mtama kwa na yeye mo. Yo, eba kwa tu. Bato mfumu na mangona. Okay mbango. Bongo ngaite. Okay na vitu kibambo tu. Wewe ndo kibambo tu wapi? Tolandi difficilement. Na banza tozwi mwa likambo surtout oyo ye alobeli ete ndako nzambe aki kodesina yango eke batemwe mpe bazalaki oyo toyokaki na
mardi oyo eleki ete batata Kimpwa na batata Nzila ndenge papa Diangenda en 1927 a dessiné temple oyo yango ye kotongama ye kobanda na 1976 ndenge libanga etiamaki na le 6 avril 1961 nyonso wana ezali bilaka. Donc difficilement tokanisi eke tolandi mwa muke na tina ya ndako ya Nzambe oyo ndenge papa Diangenda alobelaki yango nde ezali incomparable. Tolandi to tolandi te na maloba na ye. Donc esika wana biso awa tozali kokanisa nkamba toyebaka ete tozali na nzela ya solo oyo batata batikeli biso. Eza boye te oyo toza kokanisa nkamba. Makambo ya memorial, makambo ya musée ya solo papa Simoki Mbangu Kiangani azali awo. Mais manso ezalaki tracé na 1989 même résidence oyo. Na 89 papa Diangenda asalaki manso ndenge tomonaka eke papa Medar kino lelo oyo azali ingénieur oyo azali koparticipe na ba immeuble nyonso eza kotongama na kati na Yelusalemi ye nde bapesaka mokumba wana banza azolandela biso na ndako me aye moko ayebi baplan nyonso papa Diangenda mutaka kosalisa ye awa na kati na nkamba alaka assisté na tata moko abandaki kosala na présidence atango wana na président Mobutu babandaki koya awa na nkamba na bapapa ditele ndenge papa Diangenda abandaki kotrace misala na ye nyonso awa na kati abele ya mbanza ndenge nini bandako ekozalela awa ndenge na papa Mfuma Ndongo kuta alobaka ete na babiro nyonso kote ya ville sainte wana ekozala modernisé ndenge papa alobelaka yango. Alors na ntina likambo mosusu oyo papa Mfuma Ndongo papa Simoki Mbangu Kiangani alobeli na ntina ya pillage oyo ezalaka na 1959 papa Kulutu akendeki kopesa mateyi na bandimi na Bukama na paroisse ya Bukama tokolanda ye ndenge nini alobelaki yango ndenge nini apeselaki mateyi na biso bakimbangiste presque topesi bino nzela. Donc mabondi na biso ekenda kwa tata Nzambe afungola bango nzela bamonaka mwa clair bavanda na mboka wana base tolingi baposo ya oyo ya baetranger bakota na kati lingomba eyala esengo ya biso nyonso tu na bango na biso toyala na esengo mingi parce que baoyo bazalaki kuyina biso lokolo na Belgique toyalaki baesclave ya babelge kasi sikawa bakotala bato oyo soko baliawa bakotia mobulu awa na Belgique nalobi na bango na journaliste wana ayaki kutunanga nalobi biso toya bato mobulu te loyebi ke na indépendance soko bakimbangiste te kama mindele mingi ya bino bakokaki kurentre te parce que bakokima bakusika bakenda kobombama na ndako ya kimbangiste bato bakolanda bango basoda bakolanda bango mpo akoboma bango kasi soki asi akoti na ndako ya kimbangiste esili. Donc confiance ya bango eyalaki na biso lokola Monsieur Morel ye mutu azengelaki biso makambo ntango ayalaki na gouverneur awa ntango ayalaki administrateur
Eh bien, M. Morel a salé biso makambo. Kasi biso tutali yango te. Après l'indépendance, a rentré na poto bapesi pension. Et tant malade ekotili makasi, ate na hôpital Saint-Étienne. Ate kuna albi namoni ke moyen nangaliaka te na ye na l'hôpital luswani ngai kasi lusambelanga parce nasalaki mabe mingi na bayindu ntango nalaki na Congo. Na Congo belge nanyokolaki bato, surtout Simon Kimbangu alingi abebisa mokili. Alors bapesanga permission nakanga ye nasali mabe lokola nini, bato nyonso to balandaki ye tika nasala bango mabe. Sikawa lolombelanga pa Simon Kimbangu asi akufaki, asi akei na ye esika ya malamu, kasi ngai nayebi esika na kokenda te. Mbote lobondi la Tata Nzambe en présence ya badokter banini na ye nyonso tu asengi bolimbisi, akanisi ke awa ke bino bakimbangisi losiku pardonne ye. Nakanisi maloba alobaki ya mingi po kolobaki mokili oyo ata basali boni lokuta na bango, bayindu bakozwa place na bango, bayindu bakosala makambo nyonso to lokola bango bamondele bakosala. Donc bakimangisi loyala fier parce que bana na bino lotindi bango kuna bakosala mosala. Lelo asi akufi, ben bato bakendaki na enterrement na ye. Il y avait quelques aïlois, mais ce sont des kimbangistes. Bandeko ne bakatolike balaki kuna te. Donc toyebaka toya na nzela ya malamu. Un administrateur qui sur son lit de mort akolobake nabusanaki nzela parce que batindaki ngai yango wana nanyokolaki Simon Kimbangu. Kasi nayebi eloko ekuzila ngai kuna te soko nakokenda, soko Simon Kimbangu akoyamba ngai. Mais nakosenga vraiment ayamba ngai parce que pasi eleki trop. Tango alaki awa akoki koloba monoko moko te, mais amoni liwo ekumi pembeni, ekumi pasi. Donc bino bakimbangiste lui à la fière na musala na bino. Le monde c'est exemple, tukusenga bino tout le temps lui à la modèle et pas yo surtout le kokenda. Na ba comportement na bino, na bijali na bino, makambo surtout totika makambo mvulu na epai mosusu. Biso bana Nzambe makambo tosalila eri Tata Nzambe. Tukokutia bino na nzela mabe te, tukotia bino toujours na nzela droite. Donc likambo yo surtout tokanakana yango avant ya kosala. Mosolo mikolo esi ekomi kutambola lokola nini, soko tukebite tukukebisa ba milimu na biso pour rien. Ata basali boni baya kukuta kaka biso, et biso tu as dit pauvre, nous n'avons pas d'argent, kasi maloba tukupesa yango wana ekubongisa nzela ya baoyo bakokubana na biso. Tobana malamu tokenda epai nyonso tumonisa ke Tata Simon Kimbangu asengaki indépendance ya pamba te, mais kwa mokili eyala malamu mabe nyonso elongola. Bamindele tobenganaki bango pamba te parce que bakotisaki biso na nzela mabe.
mondele missionnaire ayaka pa kuteya biso batindaki ye na position mosusu kasi akomi awa aye kunyokola biso biso vengeance yadi te biso bandimi ekoki te toloba bika tuse venger non mais tata nzambe ye moko ayebi récompense nini akopesa biso ntango tokokoma kuna nsika na ye tovanda malamu tolingana bolingo ya solo moninga na yo akoti nzela mabe benga ye pembeni pese malongi pa asalela tata nzambe kuna tukokenda nyonso to wana pakupointe yango lo evite bato oyo baya na maseke soko bayaka na maseke kana lolingaka bango te kasi ntango avant bakumela yo balongoli bamaseke yo surtout yo omoni moto malamu oyo alors que ana bampoka na ye wana abimisaka yango te abimisaka yango kaka na butu yokeba ntango yadi ntango attention parce que tata nzambe akolobela yo te ke lobi naya kokamata yo akoya à l'improviste ntango wana kokanisa te waye maladi te nini te aye kokamata yo soki akuti yo na kilo wana bandeko na ngai ya zone mare ya mawa parce que ntango tokokenda kuna biso nyonso tokotala na belongi oyo alaki na ngai na zone mare oyo alaki na ngai na kasavubu oyo alaki na ngai na coral bien yo soki bati yo pembeni eatire attention ya bato yo surtout bakotala mwana coral ye wana tala nzela ake tokabwani biso na bino koloba te batata balingaki biso te batata balingi bino mingi yango wana lotala papa na monkoto ana mbeto wana yo surtout yali po kosuporte kilo ya biso oyo makambo tokosalaka ya bolole ben andimi anyata kilo wana ben nga nasi kunyata nalembi te kasi makasi komanse kolongola na nzoto donc soki nabwakili bino yango wana likambo na bino donc moto na moto abongisa tobongisa nzela na biso ya malamu kuna tokokenda tata nzambe akobosana moto te akopesa moto na moto matabiso oyo ekoki na ye donc baninga totikala malamu tata nzambe abatela bino asabisa bino naoki papa paster ase alobi asengi nini ben nakanisi matoi eoki motema ebongi yango so tobosika tokokutana tokobosana bino te makambo wana yo surtout tokosalela yango po topesa bino nzela parce que bakestion na poto batundaki ngai bakimbangisi te papa kasi tokomona souffrance oyo te wapitango parce que tosi komona misère mingi mais est-ce que tokokontinue komona kaka misère nalobi bana ladi baesclave te biso surtout toyebi badifficulté na bino tokosala yo surtout po tata nzambe aokela bino mawa asalisa bino totindaki bino comme baambassadeur soko batindi bino ambassadeur il faut bapesa bino moyen nde na bonne santé awa ya mboka oyo